Bande konangai balandi ya Gilmas spotlight ya ba musicien eza awa pona bino. Sarah Solo a pasoli bilamba. Sarah Solo dans toutes ses états. Yepe aye koloba makambo na ye o eza kutungisa ye mingi. Alongwa deja wenge melelo aye koloba pe ba vérité na ye. Azaya kosilika alakisi pe guitare alobi ke yepe amemaki mupepe na maison mère. Alobi makambu. Mais il faut na ya kopesa point de vue na nga pe parce que na sala ka analyse et puis naza mutu moko na lingaka ba vérité. Surtout ko établir vérité place mulili eza. Na yoki ba moi déclaration na ye na nyoso na koloba Sarah Solo aza frustré. Na bité soki aza Sarah Solo ou bien Sarah Solo. Et cause la solo mabe, solo ya bien, na bité soki aza solo ya guitare, mais en tout cas comme on a Sarah Solo. Alors par proposition na ye et engagé que ye mais biso batu to yebi ye ndenge ya kotaki et pe na ndenge ya bimaki to yebi ba vérité. Encore ye pe ko accuser toujours nani Papi Kakol. Papi Kakol aza jaloux, azalaki kosala boye, mibali bazali kolinga ye, aboya ki bango biloko ndenge wana. Mais ndeko na ngai Sarah Solo, tango koti maison mère. Oyebi keza orchestre ya mibali. Basi bazalaka te à part ba danseuse. Okoti na osatire wana. Place ya balou. C'est normal que ba drague yo même si ozana mobali ba ko drague yo. Moi si nyoso ba draga kaye eza loko na ya sikate eza loko ya sikate e bandi pe na yote na ba danseuse bazalaki na wenge wana bazalaki pe kolinga bango e pa ba musicien misusu eza loko ya sikate eza pe loko ko surprendre batute e loko zoka musangande eza Sarah lingi ameka pe ko sala guerre contre Werason e loko zo lekelanga guerre contre Werason olongwa déjà wenge. Mais grandeur ya Werason aza ko approcher bino pona ko beta na bango malgré que azana ba soliste na ye mais aza ko tia bino na kati parce que aza ko porter bino à cœur aza ko porter bino lokola batu na ye ba petit na ye na ba soliste nyoso baza na poto o baleka na maison mère soki vraiment Wera aza na posa ya soliste ya solo selon nga je ne pense pas que asala ka choix ya kitoko tango aza ko zwa ndeko na biso Sarah Solo. Sarah Solo. Sarah Solo baza ko jouer attaque mwasi. Mais ce totali o yazalaki na nini ba Christian Airbag. Bozui nani Kimbangu Solo bango to baza na poto. Je ne pense pas que Sarah Solo azako beta guitare koleka Kimbangu. Nandimite ki azobeta koleka nani Thierry Mongratana. Nandimite ki azobeta guitare koleka baba misusu wana ezape nani oyo Christian ba musika sika nandimite mais soki Wera azako solisi azako zoye tamusu yaza valable ba misusu wana baza disponible te yaza disponible Wera azako zoye avec respect nyoso amemi paye ye muto azalaki na poto muto ata moko te azako solliciter ye Wera memi ye epa ya Ericho Tanabe na scène musicale Wera memi so na amemi na nini na canal soki na café tropical. Nyoso wana kaka Wera za mabe Mama Solo. Nyoso wana kaka Wera za mabe Sarah Solo. Il faut qu'on soit quand même juste. Malgré que Wera za na batu na ye. Eloko zoka musanga sika na tour ya suka. Oyo soliste ya sika komone soki nani? Alfred. Wera azalaki ko répéter na ba Sarah bango to bazalaki parce que tamsu confiance ya nini ya visa tamu zalaki te ou bien makambo ko zala muto azalaka toujours na backup soki esimbite oya kozala mais Alfred wana azaya sika bino bosi bolongwa ye azaya sika akoti ye pesa na droit ya kobeta ye za mutu azana kati ya orchestre bino boza ba ex ya orchestre bobima bolongwa ezana mutu ya sika oyo ye il faut pe ala kisa na monde de quoi il est capable asia beti na album na bango ya nini ya nini départ ni kazobeta déjà kuna akobeta na morote mais ba fan o bazana poto il faut ba mona payer ndenge za ko travailler. Pourquoi Sarah bino boza ko silika tangu bango baza ko ya kobeta bino bozolinga bango babeta te
eloko zolekelanga yango wana ba grand artiste ba guitariste ya minene na wenge lokola ba musika sika basilika kate musika sika nandimi toke faso abeta accompagnement na ye wana c'est sûr que abeta ka pe solo mais asilika kate aya epa wera azalate azalaka toujours na nini na reconnaissance na envers wera est-ce que musika sika basa azwa pe ba contre-état na maison mérité azwa pe ba contre-état mais pona ya azotala bolamu na mabe azomona bolamu eleki ebele fali ndenge alobaka bavio wana bazar pe na kote na bango ya bien kote na bango ya mabe fali alobi atalaka balance bolamu eleki ebele akendeke na bolamu sika Sara Solo ozoloba makambo ya kende poto ba memi yote okoya na marque na yo kita demander soki oye na ndenge na yo oza mutu ya liboso te bakapuchino bayaka na marque na bango banani oyo nani ba Emelia ba musicien nyonso wana bayaka na marque na bango oza obligé ta kozala kaka na wenge chaque jour ba pesa yo opportunité ba pesa yo visibilité. Avant wenge, qui vous connaissez? Olobaki oyembaki obeta kisoki na ba Côte d'Ivoire. Malgré ça na Côte d'Ivoire, qui te connaissait? Est-ce que ozalaki na succès oza nango lelo? Il fallait que oleka na maison mère po yebana. Il fallait que oyak na pembeni ya wera son po to yeba yo. Apesi yo lumière. Muke ya lumière wera okoti na orchestre na ye aza soki na nani oyo. Soliste moko boya uti kokima na poto kombone okima nani bikorine makaba azalaki wana bapesi yo espace oyo poza mwasi ba 50% ya nani ya biko ya makaba bapesi yo 50% na bobandi ko kabola ozomona ngo mabe espace bapesi yo donc le logo ozoloba yo sali mingo yaki na mupepe mama osi okendeki mupepe oyo yaki nango salela pe mupepe wana na poto mupepe oyo memaki yo salela pe yango na poto salito oza kokota na kati ekomema yo epai ata moko te yo zolinga kosala pe nini contre-attaque na wera son vraiment yo Sara Solo mutu lokola Feregola a échoué kosala contre-attaque a échoué sika yo ndeko nanga sarando koya kosala contre-attaque mutu aza na balbum aye a échoué batu basala mingi na maison mère bayaki ba échoué donc na maison mère nyoso ti lelo mutu azalaka vrai avec ye moko mutu azalaka vraiment pire clair na makambo na yo asalaka ezalaka JDT na Ericho Tanabe. JDT c'est le seul musicien ou aleka na maison mère ou alobaka ba parole na ye franc ya solo soki ba pesa ye nzembo soki ba komela quelque part alobaka ngo vrai nyonso asala na we donc c'est le seul musicien selon nga JDT azalaka vrai na makambo na ye nyonso à part ye ba musicien nyonso baleka na wenge baza grand bangonde basala wenge bangonde bayaki komema mais depuis bobima na ba mupepe boyaki nango na wenge bolobaka bino boyaki bo apporter oyo sikabino boza ko apporter na carrière na bino yangonde ya mutuya oyo bosala na wenge eza passé mutu nyonso asalaka à partir ya passé ozotala passé na sala ki boye présent nanga so na sali boye futur nanga kozala boye ozo définir futur à partir ya lelo sika Sara Solo mupepe yaki nango na wenge okoma déjà yo moko mupepe yaki nango na wenge okoma déjà yo moko qu'est-ce que ozo sala na mupepe wana oyaki nango ozonga déjà obima na wenge na mupepe na yo parce que il faut que lakisa ke mupepe na yo oyo memaki na wenge yango oyo ozolakisa na batu kingana memaki mupepe na wenge ya solo naza ko prouver bino yango oyo mupepe na ngai sele o aleka na wenge loba asala nini ye moko Sara Solo falaki kotala makambo wana na ebandeli tango nani droit David abimaki akena poto abane koloba bilobela lelo aza wapi bo balobaka bayaki na makambo bayaki boy baza ko pesa bino mupepe toza ko mona ndenge baza ko former bino bazo pesa bino makambo baza ko orienter wera za ko imposer batu bino ozala biozala mabe wera za ko imposer bino
biso toza kondima parce que eza wera tozo ndima sika koimpose bino ekomisa bino ba grand ekomisa bino ba soki ba teti donc pona bino eza grâce na bino moko. Mes chers amis, loboko esala yo grâce, loboko efungolela yo quelque chose, ekabela yo o respecte loboko wana. So bozomona ba héritier baza ko avancer, ba JDT ba fali pupa baza ko avancer, baza na respect avec loboko wana. Ba de banani oyo ba déplique ba Fabregas. So bozomona baza ko évoluer, baza reconnaissant na makambo era sala bango. Sara oza mwasi, oza na poto. Oza na bana, oza na mobali, soki azaka mobali oza la kanete depuis kala, to musu na yebite, mais oza déjà mwasi oza na poto. Polémique eko memayo epai ata moko te. Okotika la jamais kokoma Karini Mokonzi, ata soko sali polémique eko komisa yo Karini Mokonzi te. Ata osali ba live na yo obati ko beta guitare. Age na yo na makambo salaka eza différent na bato basalaka polémique pe o basalaka makelele na réseaux sociaux. Oza différent. Boko salaka ndenge moko te. Et puis ba jare keseni oza mutu ya oza na orate ya kobenda batu ba bazala ba groupe Sara ora wane kozala te mbe mama na ngai ora wane oza na ngote mutu na mutu abotama na ora na ye ndeko nanga Sara solo obotama pona koleka na maboko ya batu obotama pona ko vivre oza leader te oza na leadership wana te. Un leader ne crie pas, un leader ne pleure pas, leader asalaka makambo. Déjà kobima na yo déjà bongo elakisi déjà koza leader ete ata soko bandi kolakisa guitare okoleka jamais japonais okoleka jamais flamme kapaya okoleka jamais kimbangu solo okoleka yete wera mutu aforsaki biso tondima ke yoza danser mais guitare ozobetaka mingi oza ko interpréter ya batu ozo interpréter ya batu soki ozalaki danser tango betaki ba makambo na yo nde makambo wana etikali mais makambo yango etikala te ya ba misusu na ndeza ko tikala za ko régner. Cela veut dire que tu n'as rien à porter ya malonga, tu n'as rien à porter ya malonga ndeko na ngai tika ba influence ya poto soki ozana batu baza ko kosa yo lobabo eleka na réseaux sociaux banda ko tuta po yebana eza trop tard. Tala ba guitariste nyoso baza na poto tala bango baza ebele oyo baleki pe yo baza ebele mais balobaka bilobela te. Thierry Mongratana est-ce que oza na niveau na ye alobaka te ba nani musika sika est-ce que oza niveau na ye nango ya yembaki nani coréen kitiatina yembaki nene faux chrétien eza na ba guitariste baleki na baleka na wenge maison mère wana baza bilobela te mais basala kabie koleka yo sika yo mutozo donc na maison mère batu basala eloko te bangone bayaka na réseaux sociaux ko ambrier batu. Mais en tout cas na komi na suka bo partager bo pesa ba point de vue na bino a plus.